On a la TV bazotia soki ba vitamine soki pe ba ndenge nini bana bazo beba otala mwana bo aspect physique donc on dirait mutali boma on dirait soki ndenge nini donc en tout cas ma bombe otoyeba ki ngona nkutu utawa boy tozo yeba te soki uti wapi donc batongo ba yeli biso des moments ya kobebisa bana biso donc tozo comprendre te présent fati amoni jeune frère moko azui kaka mwanda mba poussière wana ache na zolo koto ache lisusu koto pas même 10 minutes. Ndeko wana akomi kotanga soyi. Donc on sentit que mutu peut-être ami bosani que azalaka mutu azalaka utile na société tondenge nini. Matière ngozo utaboy. Bon, matière d'après ba renseignement mingonga na yoki ba bike eza ba nigérien. Ba nigérien o bazalaka mingi côté ya Kasavu bwana bangonde mingi bazo bimisango. Ba bi eza ba poussière moko soki bazo akango na batio d'échappement. Yaba mituka na ba moto. Eh bien merci mbote bandeko balandi bat balingaka bongo vraiment chaîne na biso bo s'abonner massivement na chaîne wana boko mona vraiment si ban na se wana vraiment ko sala bien bo s'abonner pour na confiance bo pesa biso toujours pour na cause de ba suite d'information biso bandeko na biso to bien ngami bongo na kati ya capitale ya Kinshasa un jour un thème na kola mukana tongo na Congo chaque jour ezalaka histoire. On l'a mukabelo muse botami mais na kati ya kinelo ko sala rage époque Fati n'importe Kassongo le général donc beaucoup de félicitations à mon général Kassongo pourquoi pas na président Fati o eko lobela vraiment phénomène comme tina mato ya grand prêtre na sima ya caméra to moni bongo ndeko babu la foudre donc respecte toujours pourquoi pas na boss na biso depuis quelque part je remercie aussi Bobo Ikoma pourquoi pas à Mama Zozo Nzango donc un jour un thème de la mukana tongo mukolo mususu boba Congo fuli suma mususu phénomène o bomoni ke ko sala rage phénomène Bombay où est que baby saba jeune où est que Polo Kinshasa président Téléméliango depuis le 21 ils allaient qui éradiquer à bord écota général Kassongo pas même une application na moni police judiciaire musala kitoko balobi ya ko éradiquer yango yango na lelo grâce comme en émission sans limite avec Babou la foudre babito sala nanu micro balader to ba vie ya ba congolais ba ko penser nini pona bande ko na bango bana na bango ba père na bango pour équiper tes générations tous les afoutis comme na ba papa ba maman ba jeune fille ba mibal équiper souté mutu tout azo melango talanan voilà donc na habité papa leki anga lo batolo be la phénomène Bombé Babou la foule to poussa na muke et ça moi bien donc balobi phénomène ngonde ko ça la rage na Kinshasa to habité to ça la passi na bandeko ba ko télévision na mboka libanda et bota mindenge nini est-ce que zala déjà tona no salate mais to e bango mbote ndeko Boni. Bien. Combien? Qui artiste? Qui artiste? Aux amours na Kinshasa. Oui. Na Kinshasa, beloko ça la rage dans minute phénomène Bombé ou eko baby saba jeune ou eko sala marambu. Ba bimisa na ko zambole ko lala ko telema Bombé. Yo ko baksani. Bon. Moi ming na ba jeune ba mela ba biloko ana. O mona e ralenti o no mutu ha. O sa no ba blo mo boe. Na moi ralenti mo boe. Est-ce que ba tout fa normal? Biloko wana bato ba binisi ba idée wana ana sensibilité ba donc l'état a lukano moi président Fati a télémel makambo comme il faut mais na bandi que zana ndeko amela kangote kuza mela kangote ah bon na famille nanga pena olingi kute kota te et me ka rututé et puis na pe na voyouté na famille nanga OK merci beaucoup na ba continuer ba jouer mesure ko kanga bango ko tinda bango na bakanya makasi se yo lobini non wana pena ba tia umela pona makambo wana pena na bato ba misa ba idée wana yo ba bombe wana donc comment nani Prince Ozabongo na kati ya Kinshasa phénomène to ebibiso tout Bombé oyo ko bebisa ba jeune président Télémeli yango na le général Silvano Kasongo balobi ba ko éradiquer yango ba kendo ko meka mpe ko pusango tant que mona Congo yo bakisini bon ya ko bakisa mingi pe ezate ya moto ya ezaki président mesure et azui là au général Kasongo tu kozwa ezala bongo parce que Bombé comme bise ba jeune misala ezate bazomela ba Bombé ba komi kokota na système ya kuluna
pe nazo sepela misala oyo président Mboka zo sala na général Kasongo misala bango bazo saba sa musala kitoko ba général liboso na mesure wana pourvu que ba jeune bazonga bomoto ezonga po toza ebelete na mboka awa soki misala ye mais oza da inapte okosala pe eloko te bombango zo uta bombe bon biso na mutuka soki wapi bon nana pression sur terre mais selon maloba batazo loba eza ba filmer o ezo bima net na studio d'échappement na moteur tant moteur est fumé c'est ce que je ne comprends pas ça détruit même les corps voilà par information vraiment merci beaucoup merci mon mbote maman mbote kombona mona Nene Bikoko. Nene Bikoko, l'artiste vraiment donc oza moko na kati ya Kinshasa. Phénomène ego sala rage na Kinshasa, ego sala biso pasi bandeko basi bandeko mibali, ba ko bebe la biso boeto ko mona président Fatia Telemela on a général Kasongo ba mekampe ko radiquer on ba kitsana nu ba kanga bato ba ko teka ka bombe. Pona yo inteke moko na kati ya Congo yoko ko bakisani. Bon, pour ngai vraiment en tout cas eloko président Fatia Sali eza bien. Faut pas jouer la décision. Bombe ou eze baby sabana. Façon bazo mele la ngonde to mona na ba TV bazo tia soki ba vitamine soki pe ba ndenge nini bana bazo beba otala mwana bo aspect physique donc on dirait mutali boma on dirait soki ndenge nini donc en tout cas ma bombe otoyeba ki ngona nkutu. Utawa boy. Tozo yeba te soki uti wapi. Donc batongo ba biso des moments ya kobebisa bana biso donc tozo comprendre te président Fati décision ozui papa na ngai général Kasongo donc décision obozui ya solo fobo silisango na bana basi papa bana basi bazo melaka bombe wana et puis bazo bendaka ngo na zolo nerf na tala niveau ezetungisa bana mitu bana bakomi miyibi na ndaku mwana kosukola lisusu te o mwana mwa mobali boga nzoka bombe baby saye on dirait des moments ezokotela bango na nzoto donc tozo comprendre te papa en tout cas to sengi pena na gouvernement na biso bazwa décision bana biso bazo beba na bato bayene loko wana en tout cas faut ko kanga bango faut ko arrêter bango baye ko bebisa biso ba jeune na biso bezo boma so eze boma batu biso ekomi soka melia ngota azolenga donc tanga ko melango ka ayoki bien papa to leli pena makasi en tout cas loko yo fossila merci beaucoup fossila vraiment merci papa bonjour papa oui bonjour Kombonen c'est comment on a Robert papa Robert osama ko na kati ya Kinshasa et tant que peuple congolais okomona makambo yo phénomène eza na mitan na kati ya Kinshasa au président Fatia Telemeli na le général Sylvano Kasongo pona ko éradiquer un peu phénomène ya drogue bombe ko bebisa ba jeune fille ba chege donc et comme mama benakin à propos de tant que citoyen congolais ko baksani. Bon, ngai na zape na moi conseil mukenga na opesa bandeko wana ya basi pe mibali o baza ko utiliser ba drogue wana pona ngai nazobenga ngo drogue. Phénomène bombe eza eloko très dangereux. Po mingi na meki kotala na mona nga moko bato ngo bamelaka bombe ba kombaka ndenge nini. Mais na moni jeune frère moko azui kaka mwanda mba poussière wana ache na zolo koto ache lisusu koto pas même 10 minutes ndeko wana akomi kotanga soyi donc on sentit que mutu peut-être ami bosani que azalaka mutu azalaka utile na société to ndenge nini matière ngozo utaboy bon matière d'après ba renseignement mingonga na yoki ba bike za ba nigérien ba nigérien o bazalaka mingi côté ya kasavu bwana bangonde mingi bazo bimisango babi eza ba poussière moko soki bazo akango na batio d'échappement ya ba mituka na ba moto yango nde bazo sala bazo mélanger na ba biloko moko boye nde baza kocha na zolo soki importance na ngonde na zo tuna eza na importance ata moko te au moins que yo moko omibosani na vie na yo po soki mutu acheka bombe okomona mutu akomi kotanga soyi donc il se perd totalement à cause de la lisu mutu te omoni kaka mutu akomi kolala akolala na ye peut-être 2 jours neti ngande na zabwe na yebite ponga na nzoto na ngana tikala komela ta drogue moko te mais na yebite soki na meki kaka eloko wana na yeko kolala même pendant 1 mois ponga na moni bato bamelaka ba drogue ya makasa a cheka boy akomi vraiment mama na kizengi donc conseil ngana ko pesa bandeko nyonso bamelaka biloko wana en tout cas boza bato bo se rendre peu utile na société so moni que non vie ba condition de vie peut-être comme difficile
c'est mieux même okende ko servir mboka ndenge bandeko musu bakena kanya makasese ba utiliser basala bilanga comme ça ba lier sa population congolaise au lieu que ya ko peut-être au moins mutu ceux qui parents maman a mis na libumu na pendant 9 mois il faut que ça la peine à mawaya ba parents maman pendant 9 mois a memio maman peut akena maternité à lobi na zobota mwana oyo à rendre un peu société congolaise musala un jour siko yo mwana bien sûr peut-être aux mois de difficulté ya kokota na école te mais okokipe ko sala manière mususu o s'adapter pe na société o sala pe iti na société ezate ke komela babiloko wana non so monike mutoko gagner vie même na bilanga ndenge bandeko bakikanya makasese wana bakosala bilanga kuna bazolia bien bazobosana makambo nyonso ya désordre wana en tout cas bandeko batikali na makambo bombe botika bombe zeloko mabe eza eloko mabe luka biloko mususu olia ou bien omela biloko mususu mais bombe eza eloko mabe et puis na kosenga lisu na gouvernement bacha ba service de renseignement na bango ba motiver bango po ba sala de toutes les façons ba démanteler réseau wana ezo fournir bombe comme ça so ba démanteler déjà réseau wana je crois que ba consommateur ba kozanga place nini ba koyi kozwa biloko wana po ba se servir na yango. En tout cas, merci. Merci beaucoup. OK. Okoba toujours na sujet na biso ya kitoko to tambolisi déjà micro balade ba maman balobi ba papa balobi phénomène ko bebisa bongo peuple congolais phénomène bombé maman marona kianza ya koloba ko trotter balobi mutu akufi vraiment ko ameli maman no ameli ya 12000 na kianza akufi muteki akimi asundole bembe na ndagu ba okunde bembango lelo esali vraiment pasi et ça passe na kutele bela bande ko ba artiste moko ya balimete ba ko mekompe ko panza sujet na biso ba pesa biso ba envie na bango mbote ndeko Mbote. Kombo nani? Nga kombo nanga Smaka. Smaga, itake uzamoko ya ba jeune congolais. Vous vivez na kata Kinshasa, webi pe makambo ngo ndenge zoleka, événement ngo ndenge zalaka kaka bombe oba ko pesa ngo vraiment en plaire, ba baby CG yoko baksani. Bon. Vraiment phénomène wana ka ndingo lobeli en plaire nango ya jeunesse oya biso soki ka bas memami kana ndenge ba okendela ngamo pe na mona mabeza liboso en tout petit conseil pour na bango. Ouais, vraiment je demanderai à la jeunesse de doser un peu, hein, de mettre même une pause pour un certain temps, comme ça tout l'année de l'évolution on peut tenir au Kenya. Mais à propos du président Fati, na général Sylvano Kasongo ba lancer opération kanga ba dealer au baroté kango pour que batu ba lu Congo ba monango te. Ça likanisa bien. Bon. Wana esa initiative ya bien. Mais le problème c'est que inconvénient yango esa que tant bazo landa batu wana ya bombe na biso ba artiste bio biso moi moi senga moi likaya. Ouais, bah c'est la différence. Mais est-ce que il y a général Sylvano bazo ça la différence wana te ba éviter ko différencier na nango muta bombe na nango no à l'air donc na biso ba artiste et komika donc kabwe voilà ba meka un peu ko revoir pe mesure na bango wana. Merci beaucoup ndeko Skarala Mbote. Mbote Gracia ikoma mopanzi sango. Bonne santé. Peuple sans limite toujours. Voilà, donc si j'ai ça déjà, il faut si un petit mot que ça pour si j'ai le bombe ou que ça va gêne, basi mibali ba comme melango et fait on est sala mayangote et tant qu'artiste yambo na biso yo ko baksani. D'abord avant de commencer dans le bagara tout excès nuit. Voilà. Tout excès nuit au moni tout excès boutou. Tout excès boutou penande to lo bana nenga kin. Au moni ata soko lekisi ko linga mutu et comme ramabe. Eza ndenge pe baya ya balekisi kolingelo kwango yango moni ba résultat o bombe zelo kwa sikata est-ce que bombe na mboko e bando teka malelo depuis l'époque de papa ouais mais on a connu depuis on voit Kepa Matos autrement appelé on comprend donc c'est le moment ya kala mais ba jeune ba petit na biso ba 2000 ans ya ba 99 bango nde bato ba salir ba komi donc moi na chiki wana na blé blanc o mais le lo mo bo za na niveau na ote au salarate, l'orote, entrée zate, roiba papo, ibi maman, allez, rêves. Et c'est le roi Sikatin.
pourquoi on est comme une ampleur ils a pour ba petit on a miki ba adolescent donc so ba moni adolescent 6 mois na mankala mais ngande no lo bakaka sentiment pe ya mutu bakanga ngote eza na mutu musu pasa la boulot na e senga ka bor wana mwa moko apake boulot na e ayibaka na ete tout excès butu yango lo mo boy pour na général Silvano Kasongo oza pour na bato la police allez papa mama te mwana na yo na kati ya ndako papa mama te mwana na yo na kati ya ndako soki Silvano akangi yo kokende bilanga na kanya magazeze. Eh bien merci donc to bandaki bien na bandi bino mo bomonier papa balobi maman balobi ba jeune balobi ba artiste balobi et ça est vraiment bien. Pour nanga argument qui na ko bakisa pour événement oyo ko propager bongo na kata Kinshasa phénomène bombé et ça là vraiment pas si pour les cambo et banda depuis à l'époque les papas on a connu ça sous forme de kepa et qui changer de forme net Congo na biso ebi ko fula likambu allez ba fuli yango ba bambengo kombo bombé yango ne kei et comme pesa ba marambo o mutaro là debout ba effet mo ya bien te ba chimiste ba komi ebele. Tout le monde est devenu chimiste. Nous avons dans la pharmacie, attendons ba Valium, ba Nitriline, ba Nene, vu catalyseur, ba sali chimie. Abandonné qu'à 2000 francs. Peu Congolais pas l'ingomona copté, qui ne risque rien à rien. Ba Congolais. Donc tant cop et bimi, yami c'est le gars qui te mona que ba Congolais ba kanga ba mi c'est l'été na maboko. Et bon bombé. Toi ba timbeli que mutu toi comme chimiste à bombé. 100% ont gagné. À sali mo loko bo sali so 100 000 francs. Ya kaboli mo ba chassa mike bo bimi c'est so 300 000 francs. Quoi pas bon à rotika ta rolenda nango atake ba okangela rolenda nango yango na ba surmesure au président Fatia Zuna général Silvano Kasongo na bandi ki ba surmesure mo ya bien et comme un peu quoi baisser les cambo et comme atale ko na mikili et mona na tati na passe pe komi nganda toto ebaka ya noa e komi ya drogue nganda toto ebaka ya likaya e komi ya kepa nganda toto ebaka ya likale e komi ya bombe donc zo sala biso passe yango wana un peu participer ba batala côté ba différence wana parce que banganda tout DG baby mutu to atimbeli cop congolais linga mona cop te donc atimbeli cop ko pesa 100% ko risqué pour ango donc nil par ailleurs na bandi kende to komi boye comme le roi na poto ba mona ngote comme maman camouflage ba moni bakangio vie pénalité non normal donc merci beaucoup pour s'abonner massivement toujours la chaîne Nabino. Merci na sima caméra zaki bongo DJ Babou la foudre balobi monstre marambongo wa rosala keto bima kitoko bona bilili pourquoi pas na mon boss depuis quelque part Bobo Ikoma sans oublier maman Jozonzango bébé Ikoma mon colonel balobi prison makala de sécurité Vandi bana limité ba combattant tout ya IDPS toza sima fachi toko pouyer quand musala fatia ko sala 100% tant que peuple congolais quant à moi grâce Ikoma donc tokutani mukolo mususu pour la sujet politique pour na sujet tout au esengeli to le benakata peuple congolais grâce Ikoma sans limite azawa na pour na kolobela bino donc quant à moi je tiens à remercier balobi Papi Viokolo pourquoi pas Hassan Masiala pourquoi pas Christian Ikoma donc bon séjour en Belgique donc big up quant à moi tokutani na mukolo zoya merci beaucoup.